Triste nouvelle, triste réalité, la famille, makambo ya pasi, makambo ya mawa, makambo ya kolelisa, makambo ya matanga, makambo ya liwa. Kande tolobaka soki eza makambo ya liwa, tokoya koloba keno eza makambo ya liwa, soki pe eza makambo ya liwa te, moyen toloba ke eza makambo ya liwa ezali te. Bandeko nanga lelo toyeli bino sango ya pasi, toyeli bino lisusu sango ya mawa, na kote ya bakomedia na biso, bandeko nanga sango ya liwa lisusu ekoti, sango ya matanga lisusu ekoti na kati ya bakomedia na biso. Na bandi ebele ya batu toyebi deja ane oyo, depuis ebandi bandeko nanga ezala bakomedia o bakufa. Soki tokoti pe na ane passé na 2023, ebele ya bakomedia bakufa ki. Kuna tongona ki basuzi bantu, bandeko nanga ezalaki ka pasi pe mawa. Chaque année, ezalaka toujours na comédien ki ngandi akufi. Chaque année, ezalaka toujours na comédien ki ngandi akufi. Ezalaka bongo. Ezalaka ka pasi pe mawa bandeko nanga, babilo mosusu foto lobaka. Kote mosusu omona pe bandeko na biso ba comédien ko swana nde ko swana ko yoka na ezalaka te na yebite bawelelaka nini. Eloko babosanaka ezake mutu na mutu azana succès na ye, mutu na mutu azana étoile na ye, mutu na mutu azana ndenge o nzambe ye moko akela ye. Mais il y a de ces personnes oyo baboyaka na bango ko comprendre eloko wana. Ezana batu mosusu bango bamonika akeno o mikolo bakomi kobeta ka kombo ya mutu kingandi, mikolo ekomi ka kombo ya Belvi, mikolo ekomi ka kombo ya Sila Bisal, mikolo ekomi ka kombo ya Irsil Pechang, batu mosusu moteme ekomi kosala bango mabe. Mais de l'autre côté, soki pe botali, la plupart ya ba comédien na biso bakufaka chaque année. Ezana ba comédien ebele o ba okufa na ba poison. Batu o ba otiela bango ba poison za kaka ba comédien, ba ninga na bango ba comédien. Ba comédien mosusu bandeko nanga bazo kufaka na bakisi. Ba comédien mosusu ba okufaka na makambo ebele. Ba bwakeli bango ba maladi. Mais soki otali batu o baza la base, ezalaka bandeko na biso ba congolais ya ba comédien. Pourquoi? Parce que mitema na bango etonda na motema mabe. Soki ba monika kombo ya mutu kinganje mati, bango kuna moteme komi kobeta mbangu mbangu. Pourquoi kaka bo bango? Pourquoi kaka bango? Pourquoi kaka bango? Bandeko na biso ba comédien bolingana. Botala ndenge bozokendo silaka. Botala ndenge bandeko na ngai ba comédien bokufaka chaque année. Bozala na bolingo, bolingana. Botika makambo wana tekeno, oyo nde akomi na succès kolekanga, oyo nde mutu na mutu azana étoile na ye. Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka, mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana, ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mbongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Moi sensibilisation na ndenge moko ya kitoko, na ndenge moko ya bien, na ndenge moko ya goût. La famille ba mapango ya koteka yango wana, kande na lobaka toujours et encore ezalaka malamu kosombelaka bana lupango. Tango tolobaka makambo kosombelaka bana lupango bandeko nanga, totiaka ngo na mutu. Pourquoi? Parce que toyebaka lobi na biso te, toyebaka ya lelo na biso, mais lobi na biso toyebaka ngo te. Yango ezalaka toujours malamu en tant que parent, sombela bana na yo pe lupango, en tant que parent kanisela bana na yo. Parce que soki yo kaniseli bana na yo te, mutu moko te akotikala ko kanisela bana na yo te. Ko kanisaka bana ezalaka yo momboti, yo moko bota bana na yo. Ata soki lelo oza na bana te, mais planifier place pona lobi na yo ozokola.
otikala mwana mukete lelo tolobi ozala na ba 70 ans bande konanga ezala toujours malamu ozana mwa bisika na yo ya kovanda oyebike nazana mwa ndako nanga nazana mwa ba locataire na ozanga mbongo te chaque fin du mois ezalaka toujours malamu. $750 y compris les documents la famille na ndenge moko ya malamu penza mingi makasi. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo toye lisusu na makambo ya pasi, toye lisusu na makambo ya mawa concernant ba comédien na biso. Bandeko nanga eza makambo moko ezo sala pasi mingi na motema, eza makambo moko ezo lelisa. Moi personnellement esala kinga pasi komona comédien na biso kolala kolamuka boye, comédien akufi bandeko nangai. Je m'excuse. Et ça la kinga pasi penza ya makasi. Et ça la kinga pasi penza na motema. Hein, la famille. Avant na ya kokota na mozindo akufa kindenge nini eza comédien nani bandeko nanga ekozala mwa bien na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Na yebi que chaque fois que to sala ka émission ya sika batu sika pe bakotaka. Yango na ko sensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo. Chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille. Mamae 2024 Gavker to yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zali na solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Lisusu na ndenge moko malamu, na ndenge moko kitoko, na ndenge moko gu, na ndenge moko bio. Gavker a biso ba solution ya kilikili. Gavker a biso ba solution ya kafo kafo. Balobi na Gavker bika na yo libela, na Gavker okosimba na yo mwana, na Gavker bota ndenge olingi, na ndenge moko kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Bandeko nanga Gavker azawana azosungaka ba papa, azosungaka ba mama, azosungaka pe bilenge. Côté ya ba papa koyoka soni te na ebike il y a beaucoup de papa o bazalaka na mwa soni moko boye omoni papa komi koyoka ba soni kandenge zalaka papa koyoka soni te soki omoni makambo ezotambola te olieke mama akima yo olieke mama abando imaka yo ezalaka bien te benga Gavker asunga yo. Gavker azosungaka na o nyonso etali bandeko nanga hémorroïde interne to pe externe bandeko nanga nyonso ba solution ezaka na Gavker. Gavker azawana bandeko nanga aosungaka bandeko na biso omoni munene moko boyezo ya katoko konda moko boyezo yelaka yo mosusu o comprendre te benga Gavker. Bamakambo o banduta na nzoto o babuton o emataki ekitaki nyonso o etali santé na yo tension sukali benga Gavker na système moko kitoko kuna solution ya makasi pe ya kitoko ezali ba mama mabota bandeko nanga onyo kwami makasi 4 ans de mariage 10 ans de mariage sa mabota benga Gavker ba solution ya kitoko pe ya makasi ezali na système moko kaka ya kitoko penza mingi makasi. Voilà. Bandeko nanga kande to obeta masolo ya ndeko na biso comédien oyo autaki kotika biso
tovanda kika na pokwa boye toye koyoka sango siko na pokwa wana bino moko boye bezaki déjà butu vers 22h. Alors moyen tokotisa émission air wana ezalaki te vu ke biso pe totalelaka audience so totali ke ba air wana nga batalaka nga penza te. En tout cas totiaka émission te to préféra kotia émission tango toyebi ke air oyo bato bakotala ngai donc sango wana eyelaki biso ba 22h. En tout cas la famille esalaki nga pasi pe mawa komonaka ndenge ba comédien na biso bazokufaka du jour au jour. Ba comédien bazokufaka se kokufa na minute oyo bandeko nanga toye koyebisa bino liwa ya comédien na biso na kombo ya Pico Maindombe. Pico Maindombe azalaki parce que azali lisusu te. Azalaki comédien ya groupe ya Lazy Boy. Liz Boy. Babenga ngo Liz Boy ya papa na biso Esobe. Nde place abandaki ko jouer. Bango nyonso na ba mosantu bauta na groupe ya Liz Boy ya papa Esobe. Papa Esobe a forma bato ebele. Ebele abato toyebi papa Esobe aza humoriste. Mais de l'autre côté, asunga pe ba comédien ebele lelo oyo batala na bango e mataka ne boyebi ba mosantu. Bartini mosantu aza mutu pe auta kuna. Yango apesaka mingi respect a makasi na papa na biso Esobe. Ndeko na biso pe Pico plutôt Maindombe ye pe abandaki ko jouer kuna. Ka ndenge na yebisi bino ke bayaki ko pesa biso information 22h. Jusqu'à présent, ba opesa biso cause ya liwa na yete. To meki kokota en contact na famille na bango mais famille ezoboya. Bandeko na ngai ezala ba famille mosusu ba pesa kana bango information ba yebi ke asi akufi na ye. Mais ezana ba famille mosusu baboyaka surtout soki ezaka laki soki malade ya ndenge ndindi bandeko na ngai ba famille mosusu balinga ko bimisango te. Donc famille penza ezoboya mais bozala toujours scotché na chaîne na biso ka ndenge boyebi biso tolukaka na biso ba information ata soki famille eboyi tokokota epa ya ba camarade tokokota epa ya bandeko ndeko mosusu ti tokoyela bino ba information ndeko na biso Pico Maindombe akufaki nini esalaki ke akufa. Yango bandeko na nga nalobaka toujours et encore que vanité de vanité tout est vanité. Na se ya moi tango oza na bomoi oza na pema yeba ndenge nini ya komibatela. Komibatela o tomibatela ka bandeko na nga yeba ndenge nini ya komibatela yeba ndenge nini ya kotambola. Parce que lelo oyo to lobby histoire na yo ko changer ka ndenge tokomi ko benga lelo comédien na biso Pico ebembe. Lobby pe ba ko benga yo ebembe. C'est bien lelo ozana bambongo, ozana ba succès, ozana oyo mais oyebi lobby te. Il y a de ces personnes au babelaka nde bakufi. Il y a aussi d'autres personnes batikala ko belate. Même muto akufi. Akufi na se ya pongi. Mosusu bo benga na ki na tongo. Bo planifier journée na bino ke non 14h photo bima photo longwa to kende bipai boye. Bo solo li muto ayebisi na koyebisa yo ke na moni na yo ki mo kolemba muke na lala nano avant to bima ka kolala nde kolala libela muto ola mukali susu te. Alors ndeko na nga ya mwasi ndeko na nga ya mobali bisika nyonso landaka Étoile Nines TV vanité de vanité tout est vanité. Yeba ndenge ya kotambola yo moko na kibu yo moko yeba ndenge ya kotambola na nzambe na yo parce que lelo tolobi ata liwa soki ye na nzela na yo oyebi ke na otambola na nga na pete nyonso na tambolaki na nga bien na okufa na okende lola. Batu mosusu bakufa kaka ake kosokola nga na mona batu ebele bakufa bongo kosokola ka azosokola na kokende akei na ye. Batu mosusu na nzela ka boya azotambola na kotambola ka azotambola kwei. Batu mosusu bakanisi o eza moyo eza makasi to mema ye na hôpital na ko mema ye na hôpital asia mikufeli kala. Alors to yeba ndenge nini ya kotambola na se ya moyo yo toza ba pèlerin toza ba paya. Se ya moyo ezalaka place na biso te. Ka nzambe ye moko nde ayebi mutu kinganda kosala bambula combien na se ya moyo mutu kinganda kosala bambula combien na se ya moyo.
Alors chaque fois que Nzambe azo renouveler pema na kati na yo, kumisaka Nzambe de l'autre côté kandenge ezalaka pe sala musala Nzambe o Nzambe atiela yo na se ya moi, parce que ndenge tozalaka na se ya moi tozalaka na ba mission on Nzambe pesa biso. Mais la plupart des gens tobosa na kanabiso tokomi kotalela kaka il faut na kota musala, il faut na sala, il faut mbongo, donc totia kaka mbongo liboso tobosa na kakeno toza basala Nzambe toye na se ya moi pona kosala l'évangélisation, toye na se ya moi pona ko prêcher la bonne nouvelle. Ebele ya batu tobosa naka. Yango bomona ebele ya batu lelo akoya fongoli chaîne, akoya fongoli compte na ye ekomi kaka chaîne moko ya mafinga na mafinga, compte na ye ya mafinga na mafinga. Tobanga Nzambe. Nga yango na linga kosala ba émission makasi ya liwa pona ko rappeler bandeko ebele ke toza bapaya na se ya moi, tika mafinga, tika makambo makasi, tika lolendo. Tika komi mona, parce que lelo to lobi, mabele zo zela yo, mabele ozo nyata lelo, yango pe zo zela yo lobi. Alors to zala kiba na ndenge na biso ya kotambola. Nos sincères condoléances na famille ya papa na biso Piko Maindombe. En tout cas, condoléances to yebike na minito eza facile ata mukete. Soki biso moko kuto esali biso pasi biso ba fan. Que dire bino famille? Toye ko présenter bino ba condoléances, prière na biso eza que Nzambe alola apesa bino makasi. Nzambe alola apesa bino courage à continuer toujours et encore. Toye ko présenter lisusu ba condoléances na biso na famille artistique wana to Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu. Tomoni ba comédien nyonso bandeko nanga toyo ko présenter bino ba condoléances penza ya makasi. Ba condoléances na biso na ba fani nyonso ya ndeko na biso Piko Maindombe, ba fani nyonso ya papa na biso Esobe. Parce que tango to mona papa na biso Piko, mutu to mona ya munene eza papa Esobe. Yango toyo ko présenter ba condoléances pa na bino la famille. En tout cas, Nzaba lola apesa biso nyonso makasi ya ko continuer toujours et encore. Kande na lobaka tango matange ye bongo bino ba fan, s'il vous plaît, bokoki kokota en contact na famille, bokoki ko sala descente place matange ezali, moi présence na bino et ça la toujours bien. Ozana moi eloko lingi o pesa na famille basunga pona kokunda ndeko na biso, okoki toutefois ko sala ngo et ko sala toujours et encore kitoko. Ezalaka toujours bongo. Nga na encourageaka toujours soko lingi penza star na yo azala akufi azala za na bomoi sunga ye ekozala malamu.